noyeba na matina nzonzing te mais non sala nzonzing pe nzonzing pe na beta pe kanga pe na poto donc sala ba succès belé bon na bongsi langage na ngalezi ko longwe pa Noël ba mbala moko biso to yemba mo pe mena Noël to bandi ko travailler ti shida nzonzing pe yaki to bandi ko beta ba nzonzing wana isaka ke no moni théâtre lelo to sala ba to belé balingi kisi nga sedan coulé na koto hôpital mamba lo somba yati mais pomba o moko za na succès belé ça arrive pomba place za mbote belé pomba aya kotala nga ino hôpital na profiter na pesima sa pomba na longa wana nga sedan coulé na koto hôpital mamba lo somba yati mais présent muta masebe ya lolo aya kotala nga na hôpital est-ce que na travailler na bam nga bo cd zo sala musana o sepe sabana kini pe bana poto bo sepela pona soda na sala musana nga bien na makamu tuti na za singa na nga mo sedan coulé. L'internaute sur www.récit.tv na kato autoroute des stars live performance quand est tombé sur nos sabino o ya biso micro ezakana ba pine tutambola pona la sabino actualité tutambola pona la sabino vitesse makambo ndenge ezala kaka na ndenge Congo biso to pe maté to tambola pona la sabino makambo bi présenté par votre humble serviteur Arthur Playboy pape de la presse babi biso to longola chapeauté libosa ba président to pesa bango pouvoir mais ba yo pesa biso mbote na ndinga bien na ndinga idéologie donc je profite déjà pour dire merci à l'équipe technique mobimba ya Récit TV ba ba chaka pine mu pepepo autoroute des stars za na vitesse na ngo za na actualité pour live performance et puis ça ba couleur na ngo donc Christian Malou liboko trépied babi mobile ya bouille métier noir swag Christian Malou, Bambota trop donc yo pena ngabenga ba les infatigables. Merci à mon réalisateur monteur Papa Doudou et yo 86 000 boutons finawapi. Merci à mon cordon ya Kamamba Mbam G-Love l'international. Merci pour na papa sa nord balobi. Papa Bruno Moussel Nazambe, merci pour notre passe à nord initiative à bateau balongoli chômage na kin na ndenge ya bien puis na ndenge ya idéologie ba bio autoroute des stars ils continuer kolandela bino makambo ils continuer kolakisa bino ba actualité ils continuer kolakisa bino makambo ndenge zalaka babi sur za star te na kati autoroute des stars ou le quartier biso to yambaka ba star na ndenge bien sans polémique babi sur mon plateau on a déjà un artiste CD yemo ka bibenga sans charisme il m'a bibé un artiste à Ibalate mais force na ndenge ya idéologie ça rancune mais a démarrer kaka donc il tout ce perito ya mbaye poto yeba moi makambo ndenge zoleka par rapport ya makambo na ye artiste comédien par rapport ya masolo ka ndenge zalaka babi Christian Malou liboko trépied fungula biso to fungula diana na artiste na biso qui je dis bonjour c'est ma volée il a bien arrêté les tétis de la presse internationale talara papa ba journaliste sur internet yende papa petit playboy c'est des go flatter ngoma trotter le auto ça bon ça la biso ba live performance tabana ça qui te faut moi vérité za la na katia Récit TV place Récit ali place marambo ezali ndeka ezalaka CD moi parcours peut-être batouazi occasion Orlando lelo batouso bazi occasion Orlando lelo na katia Récit TV pour ba abonner à Récit TV on va tenir ma place monsieur pour la réalité ça va politique ça au timbela ba commune ça au nini tout ça donc sans trop na éviter c'est de mon parcours rapidement voilà vraiment merci pour la parole et le bossono na kolobana na ko remercier na chaîne Récit TV ma bibo s'abonner toujours na Récit TV on est makambo to banaka art toujours na ndako ouais mais art na bandi mba mona bandi pe mamo idéologie nzonzing on est zaka na ba 2008 je crois 2008 to bandi art to répéter na nzonzing na yeba na matina nzonzing te mais non sala nzonzing pe nzonzing pe na beta pe kanga pe na poto donc sala ba succès belé na producteur JD de fer ba moté belé place aux en France donc to bandaka nzonzing to répéter na okutana présent na Noël Samsung to abimisa bazigura ndi mutabimisa nga PC dans couleur to bandi ba répétition musala pe kina zigura te zaine te wana zigura déjà donc l'air alingaka moi ça Noël akimi c'est des balais vous me rapportez tout le carton ça na hote pour kokenda na biso mbambam te bon ngana zila tout ça to yokana
Babi Christian Malou et des biso to sur la CD pour match ça ma bé. CD qui est des biso no parcours. Là sur le même biso basiku. Là j'ai cassé question comme ça to sur la on bien. T'es bon ça va. Mais ça va que non les basiku bon na bon si langage na les sigura longwe pa Noël. Ba mbala moko biso to yemba mo peme na Noël. To bandi ko travailler ti shida nzonzing paye to bandi ko beta banzonzing wana. Premier scène batanga na jouer na artiste munene ko Seigneur na nzonzing abi Joe Natal na TV. Est-ce que non kokaye mais na beta na ko Seigneur boye esimba. Ba yo tanga suna sudi atamania tanga bi o ba bo banga na ba na arsi kana bato munene bo na koka. Na beti na bango bo bina nga masa wana talent. Na to ko jouer bien ngabia ye comme ça ngateti. Ndene eko longo wana na Noël ngamne président. Ndenge zana tuka epano na koka lisote sengi na mata niveau atuni nga CD o ngokende obe pa muyombe gauche ngabi président bo muyombe gauche na poto ba yebi otina nga una ko sa ni président nga atuni nga sko yo ngokende wapi na mine na président na sepena ngende pa mamba lo soma bisava kende na kepe pa mamba lo sombo na kepe kuna na pesa pe makambo donc na bandi pe travail lelo pe na komi passer dans kulende na komi boye tina eko longwa kuna na minute onde na zape pa président na sa pa kuna na pa mopila président Jerry Matondo na benga resource mobile papa social lelo c'est dans kulende na 2020 ko wazandi sko pa Jerry Matondo donc pa kuna ngeza bongo. Merci beaucoup Balobi Shadrach David Mukenzi to molemba ote babi fe nanga Alec Mbela. Novembre tout ça non poto to fêter car anniversaire de babi qui fait presque mambo Hervé Fashion mambo fe nanga Hervé Fashion mambo kwenda vutu ka bambo de trop place aux ali c'est des couleurs to sur la non mama malem. Quand to bete un peu mon bateau par rapport na CD na mambo oyo to mona Betan Zonzing mona koko Seigneur na ebito zaka mukala ya koko Seigneur donc au salama marambo mo c'est des trucs énormes malem na ebité par rapport ya baninga mususu pour dire yo moi gaz qui zarali bon problème ezaka non président yandi mo salobelo mo bege non kwanga botikela bateke ayebaka tina sko mwana muteke artiste muteke ye nga seda nkole seka yebaka tina lobaka mo ye kwanga totikela bateke ezaka ke no moni théâtre lelo to sala bato beli balingi kisi ba otsanza mbesima théâtre pour na kisi donc mais na théâtre tango yo yepa nga sedo bi na succès mki pona na kisi te tango yo ya manga lone na kati ya chaîne na biso nini Récit TV pour comprendre que non CD za na Récit mo weza kati na ya ngwana oyeva ngai donc to lingi moi kisi belé sko biso totela kanzambi ser nani mari sama lobelo mo boy na nzemna di ngonga vina ngeko beta mo kolonini les skolo wa lelo ngonga via c'est dans couleur ebeti yango père artir les grands journalistes atiki parler na e aluka ka c'est dans couleur po yebitina isaka ke non bako sene bazadi ba artiste minene basudi ata maniata bazadi ba artiste minene sko tango ngana beti nzonzing na bango esalanga bien fort isa peka na masa mo pe artiste ra eloko nini esala ke na biso mo na biso mo rapide lo nini esala obimate CD ubandi théâtre kala te eloko ba nzonzing kala eloko banda ko sala to bimate pona mitema mabe ba leader parce que lora to comprendre bango nde to comprendre no siko cette fois-ci to bima to tika na 4 mois pour anesila so na bo senta ta ba 3 mois yo pesanga 3 mois etika le 2021 oyo ka valeur à sedan couleur c'est que to zongela yo CD en couleur après 3 mois biso to ya kande to émission CD bato bayebi yo pa na kinia bato bayebi yo pa mama mbalo sombo o to benga o bato to benga na kini queen mado ba wela par rapport ya idée mais faut la vérité ba wela ngona ma vie bozo ba wela ngonde uzamo yo sola tena mambalo sombo sur la télé ni président pena président sur la télé on a bangi bino journaliste tam sona sola tena président na po akata na côté la mutu na kati Récit TV tara place ma banzambe ya libiso to sur la na bato tout par rapport c'est les bato ba yebi pas maman mbali sombo éviter boila ni na maman mbali sombo bon et pas maman mbali sombo to wele lote ezaka ke non mon tant to sala musala to sala bomoko ezala teka ke non olinga muninga na tango esengo tango passe okimaye na ebisaka batu ngana sala batu mabete na théâtre pona mona ka théâtre za ne mona bolingo muto alinga mo sine makasa ko sali mabete ngai c'est dans couleur na kufela ya na nga propre
nakufile ya mamba losomba yati nga Sedan Couleur nakota hôpital ngai Sedan Couleur yo babeta masasi yo kalkelisa chez Zoyo na habité nani mamamba losomba chaba mbongo na yanje c'est de loza en vie na habité pourquoi ko payer ndeti makamba bongo le lolo mwe pamba losomba betela biso na moi vérité le lo bato ba comprendre vérité saka ke non nga Sedan Couleur ka muto apesa ka message ke non mamba losomba chaba mbongo yo kana expliquer yo nga Sedan Couleur nakota hôpital mamba losomba yati mais papa Alain aya kotala ngai papa lo abeta banzonzi aya kotala ngai na hôpital nga Sedan Couleur na koto hôpital mamba losomba yati mais pomba o moko za na succès belé ça arrive pomba place za mbote belé pomba aya kotala ngai na hôpital na profiter na pesima sa rapport na longa wana nga Sedan Couleur na koto hôpital mamba losomba yati mais présent mutama sebe ya lolo aya kotala ngai na hôpital est-ce que na travailler na bango sikole na bimo hôpital na za rapena ba bureau nanga babinanga CD obuka na tewa to yo maso kepa mamba losombo seke ono fo pona entre yeto biso ce qu'on a olengela banani bato ba banda ko tala ngano pité ba otikela ngamo quelque chose est-ce que yo bemaki déjà mamba losombo pour informer que ça malade est-ce que na batanga yo zaki na groupe tonne na tupa mamba losombo bilonyo selekana na TV ngande Sedan Couleur nga opo tsa teti otali yango mona image mona ngo Sedan Couleur na sa troisième personnage na kata groupe après mbalo somo briefing après briefing nga Sedan Couleur mais na so problème mbalo somba yati apesa pe loko tatinda pe loko ta ata ko benga pambo alo CD mo na souhaito ta ba bon guérison asala ngote mais batu musu ba benga nga nabi Sedan Couleur abiso ba benga mo live performance ba na sakité ko so la mo vérité auto ya bio to salemo ba recherche moké par rapport à l'idéologie ba yebisi biso maman mbalo sombo a boa kakio parce que yo obandai ko bebisa musala na ye aussi mbaka peut-être makambo côté montage côté technique on dirait on est déjà qui yango ya boka ki oui il faut boka ngai poani na sens que non moni mamba losombo tera Congo chaîne moi na Kinshasa bino peut-être na poto boyebi ngote na Congo azaka na 45 minutes 45 minutes to bando travailler nani président Chabani record kolo Congo abenga ngai Sedan Couleur yo osala musano kitoko na préféré okomisa mata 50 minutes apesa biso 5 minutes à travers nanga esili bongo te na koma kolekisa na otale mo 55 minutes biesi mo bakate ezati ba ozela ngo esila ti moko musu ye moko Chabani record président benga binanga CD parce que posa nezaka ba pesa bino combien minutes ba pesa bino 1 heure d'ita ba venite président do pesi biso 55 minutes en tout cas esili na bando bakisa so minutes te ti to banda ko sala musala 55 minutes ko bino mo botala muto abebisa musala mu azaka na 45 minutes akoma na 55 minutes seke ba pesa nga 10 minutes na ngala banda olekisa bagagi na ngai pona za capable peso atelinga bo CD zo sala musana o sepesa bana kini pe bana poto bo sepela pona soda na sala musana nga bien na makamu tuti na za singa na ngamo Sedan Couleur surtout que ça mo tuninga na do en tout cas choqué nga na sens que no bige no oyebanité moyebi a elo salinga bien pour no bige no oyebanité mais na yebi a tuninga que ça mo ya bien que na yebanité mais na yebi musala parce que ça na bato belé ba yebi musala te mais ba yebani pour nini ba kina na kinga sana suke pa mama moko sokola ngai kanganga singa na loketo pourtant na oleka na misa bato ba mona gato pakola nga poudre yango na bazo yeba na ba yebi musala te so nga Sedan Couleur na yebi musala pe yo pe mutu zui tango tala nga peut-être ko ba aloba mingi na me repese na film a diriger ngo ngam na yebisi yo muni so pesi nga film na yo yo mo lo ba ke non en tout cas o eza soldat au moins ba qualité bien pe ba acteur pe ya bien mais ba o ba sala kombo te ba o ka ba yeba entende tinga mais ba jouera bien bolanda ba kombo te c'est des trucs qui ne moi rapide na mono souffler mo lo mo na éviter bato bakenda ba kinga sali oyo lobi wana ngana idée to sumana na mon cameraman ba Christian Malulu boko trépied na éviter bato ba sala peut-être base na ndenge ki poto ochomona ba leader combat na profiter na PC mbote mo vitesse comme ça ndeti ki tamena mito to wana ba tantine linda sako donc vitesse à mabe na éviter yo siko olingo expliquer batu nini olingo expliquer batu nini to so la non na malema bon
Bosola nanga c'est trop dit dans le sens que nous avons la vérité. Nous avons lobby que non ah les grands caméramans Christian Malo et Bimaramoso non kosa. Que non ah ils ont les gars pour tout bombarder. Nada outé ko bima a master. Azake pas présent Caleb. Est-ce que tant azake pas présent Caleb na koma master boy bagaye. Ayeba na raté. Ali ayi akoti makambo na nenga ki monada apesi makambo. Brifi la merveille. Azake pas mamba lo sombo. Ambozaki na et. Tozaki na ye. Chief nangai azali pa mamba lo somo na komba Brifi la merveille ba abundaka na ye so bundaka na ye aina tanti linda omwende ngapesi makambo siko ya pamba te sike biso ya pamba ndenge ezaka yo na pona lobaka yango na lobaki ya église mo bimi na rond-point ngaba na église na soki okotika botango obima apesi makambo na ba tanti linda na ba nada muto biso to yeba sala 6 na ndenge di solo la duchesse oza Mike na peso ba mote place oza na poto mote ya kenda poto aso 6 ndenga bien siko bango baza ba 6 na ba kini ba poto partout ba voyager te pour ba voyager te pour nini poto aka ndemo na biso bango baza na 6 biso ba cd to zanga ba 6 mais to aka lo lenge moko ngana c'est la téléphone à bien pour c'est la téléphone à bien. Bon, c'est des trucs énormément rapide pour votre question. J'ai invité évitez-moi question rapidement pour te sauter mon invité. Comment l'Obama peut-être dans le monde, partout sur Internet, que l'artiste n'a pas eu ça la rôle pour y équiper. Je dirais comment poser la solo, je ne sais pas. Est-ce que vous avez artiste invité pour le banni pour na makambo les ala ka rôle ba ekarnakato les a mon makambo les a vraiment merci pour la question qui te pose ta autour na ngai problème ezani bande konanga ceux qui batie yo o incarner rôle elingo bateke non batie o koma lolengi wana to mona présé sobe a jouer à tonalité comme papa moi a jouer à moi na musala mais jamais présé sobe azala moi na musala ndako mutumobo jamais présé sobe to mona na nzela otambola le roi papa moi otambola jeune parce que bino bato bozo ko jouer ba c'est des tout sur le nom malé OK na biso na ba parabole te to sur l'émission bato ba la biso linga nini on voit la film ezalaka suite bato ba zelaté sur le nom ezapena que pas fin malamo donc il faut sur la biso direct bato ba comprendre si yo zo bato na sur la nom direct malamo si direct à propos ya nani ne tombeti masolo par rapport ya question on a mais bango nyonso kasi ba comment ba pédé bango nyonso na ba ba comment ba pédé ndenga solo boyo yebite ke no bango na bato nini olo bana so za maman mbali osombo to ke no mbali osombo na win mada ba mote belé ya sa mbali pena tout à fait mbali na joie pe no bongo na bien te ça comment maman père to sole ta ke biso mi bali to sole ta ke bato to ka mamba lo somo yo somo de pédé akokwaza ya za nzamba ba pédé ozo kompa ya za nzamba ba pédé sko bana nde bato wa ya lelo bazwe ba ko incarner rôle te o jouer normal pédé mo be mona biso oui mo yo lo ba webi ke bato ba bengo mais au bon na problème téléphone nga ngona na émission yango na sana ngona est-ce que na ye pona finga mutu na ya pona kota makamba politique na lo bani no to lo bani nada na tantine linda bango tu ba mo appeler yo tika de personne bo la richesse otewa on m'appelle solo mais ibaza ba pede bango nyonso mutu mutabi eza wa mama lambi fufu atete mutu na sana degré so to ndito ke oluka kwanga elle wa ndemo na producteur ina filmer que non Mike la richesse soit parti tanti linda soit parti nani ngani soit parti moi mutu mo na poto za ne kuna bo atalika yo jouer ki bo pede bien ngana ya Kinshasa fona comprendre yo ayelo moi parfait moi somi moi $2 akoso ke non somi 100 € apesi yo parfait o comme no pe mutu na ndenga solo otaba showbiz est-ce que yo confirmer moi mbolo ba bon nazaka te pona landela ba vina bango mais za makama solo pona kati ya bato wana pesa mutu tayebi ko ayebi ne seda kule ba binga bien mais tema na yebani te soki otuni oyebi seda nkula ba te na yebi ete mais ba yebi nga japo yo batama mingi na sima kamera te na lobaka lo mo boyo na yebi valeur ba mama botu na nga seda nkula pona yebi valeur ba mama monika ya no na vie to banda na maternelle to longo maternelle to ya primaire primaire to ya secondaire secondaire to ya humanité to kenda asiko ba université ende mona bulu na biso to sa tango yo lingo sala théâtre faut ça na notion nango faut ça na oyeba ko simba caméra ta mondambo
cameraman a voté 3-0 action. Faut dire que moi 5 secondes moi va mouquer pour au bataboloba. Yomba moka le cameraman a tiré action au bandit et aucun montage au petit monteur musala munen. Papa Doudou et vous. Ah, papa ndeti papa Doudou na peso ba moté pour na bi les remonter mission aux a décidé. Oh, bon a papa Doudou comme ya kanda. Ah, excuse. Ah, c'est d'un couleur d'habit, tout qui est là pour valer, mais on a pas tellement on a été babysé la conscience c'est mal invité. C'est d'un couleur tout moi rapide. Moi, ma question moi est de ranger la banda pour le travailler, bah il pose un artiste. Si. Ma camombo est où les cas. Ah, pour ma carte que bah artiste, bah j'en soins médicaux, na gouvernement, mais non moi on l'a évité. Ma camombo est andé. C'est l'oroté. Makamone c'est l'oroté. Peinant tes bandits, ceux qui peut-être déjà que dans le groupe il y a Lombe, on a profité d'un petit mot du président Lombe. Banana ba ndeti nani tenenge to yoka voilà c'est des talents na bien na kati ya groupe ya Lombe biso ndenge ka izolomo ya ko tinio eza poto so peut-être ba précision parce que biso to ça va comédien te biso to ça ka musala poto lukato la kisabato bola o ba yebi ndenge ezali ba ndenge ni ma biso ke invité ma basida ya ba carte mo pona ma soins médicaux to ka peut-être on a profité de temps comme ba Ersin Pechanga bana ba carte wana ka u mo na kati ote na ebisa moni ba artiste comédien ba lo lendo moni ngani na zandi dans cette émission so mutu mona poto atali émission c'est pe na ngatine ngata elamba na olukaka yo na oluko pona sa l'émission eno en tout cas mutu kenga na tininga elamba na boake ba mbote ba artiste ba lo lendo so mutu na niveau mo ba PC carte et bien non on est dans une carte ils ont laissé passer dans un hôpital dans un fêlé avec une émission internet a bien un journaliste de monter que non il y a pour ça dans une émission dans une carte na comme libre oh yo bino ka ata sango mote ata solo kasi na émission ezali comme un projet président na biso uti ko longwa c'est la biso c'est mon artiste bando kenda baginga kati et comme na kati mouvement so bien non président to ça na pour ça 10 artistes non moto 10 acteurs non moro to na pour ça na bango président qui a suivi bana kasina na bande ko na batie ba na kati ya groupe bakeke nga kati bakozwa biloko yake nango so tango koma so médico est-ce que olinga so bino so tibo tango koma na ba Ersin Pechanga ba sila banani ba suba kati ngasko na okamu bonga seda kule na za Kinshasa na yeba na bango pap na tango le non papa le ya otanga no pite papa le joue na groupe ni elombete so pourquoi lelo ok no e matanga kati na ba no ya zati na kati wana za ba remere bimara ke no tala boyeboy ba ko sa bande ba mesa ko sa ba mutu ta so eloko ngam na ebiso so mutu so lo nga seda nkula bo benga ngabo contredire ngabo ba ke no en tout cas mutu kinga na zwa ke Alex ebiso carte ngo boyeboy azate ba ko sa ba ngope ba ko sa biso ba comédien na no peso eloko c'est dans couleur to que moi rapide parce que ba bi TV za radio si les gars m'embêtent ça la invité c'est dans couleur idée no za la mine na monde théâtral idée no za la merci vraiment pour la question idée na ngeza bo bande kona ngai moni total akati ba o basali ba kombo ndeto za to wana ba talent idée na nga ezala ke non na teleme bo nga c'est dans couleur oui ko futa ndako za problème te pona futela ka de ya parler et ça c'est quoi que non tout ça rappelle na susa bande ko bazana sima idée na ngeza ne na o sala émission bo na silisi tout mo atala bi c'est donc pas zolo ba mingi na posa na sala ata mo geste mo amuki ali yango yemorote ali yango na bato siko ko liango na bato za ndenge nini to mona ngona Kinshasa bato ebele ba hotelengana pourquoi passer dans couleur ko sape ONG na kati ya ONG ana peut-être aobokola bato mo bon nombre de ata 300 personnes c'est ça na kati ya 300 personnes mutu musako ba aseda ngo bato ba lox bazaka ba ventiri ngana travailler ngamote per artiste za muta media père nanga cameraman na biso nani Christian Malou aza muta image na ko père Christian amuno oloba moi bien oyebi ko exprimer yaka zala secrétaire zala placeau mutu kingani zala placeau na pesi batu misala nga c'est dans couleur tika ko ka fondateur de ya bord na lobara ebele po biloko yakaka et ça peut bien moi 10 fois nos autres sarana et osunga pe baninga musu susi nanga ezaka bonga c'est dans couleur na kati ya mboka o nde nzamba pambola nga babetanga lisasi na kufate c'est que nzamba ebitina oyo alingana kufate pona sala ya minene na kati ya
sikoya minene wana osala ngo nde bolingi le na okwe na opite bokomi SOS kende bokoma lisungi apo bokomotindela nga babi CD couleur babi bato ozana bango kosala ata livre na yebi te souvenir nini ya mabe ozalaka nango na monde art soko ovanda lelo peut-être otali obia te oyo esalanga mpasi ezalaka eloko ezalaka nini souvenir ya mabe eza kaka non toanviaka mingi bato basala bakombo ntango topusani pembeni na bango eza na odage mo balobaki ndako oyo olalaka te oyeba place etangaka te baloba ya solo toanviaka bato wana topusana pembeni na bango nakoza ata na olia so abenga alo Sedan Couleur oza naza ndako ya kasi na tike eloko na banda osala na kie ntango toyoki kuna tokosala eloko wana bapesi $1500 na $1500 ya opesa ota mosusu $5 futa transport oyo nyonso etikali ake nango na ndako na ye bosala musala ndeti boye na pale babenge mwana biso asala art eza musala tobenga ngo eza musala na sala théâtre lelo pe mutu akoza azobela na famille yo fe esengo fo o contribuer ata mwa mukie mwa cela prouve que to comprendre maman que souvenir no ya mabe eza ba place oleki en tout cas na leki ba place mwa boye ya mabe ya kosakana ta en tout cas baza ma reconnaissante et faire ba si siko gérer no chance pour te que to ya mobile ozala ka souvenir à bien nani souvenir à bien gérer matondo toza kuna te souvenir à bien bon souvenir à bien zaka ke non so lelo oyo article Playboy oye pa na Sedan Couleur eza des premiers souvenirs à bien pour dia oyebi dia CD o reconnaître nga ke non artiste mo pe dia Sedan Couleur azali ya mwana olukinga premier souvenir à bien yango ya mi balé zaka ke non to lekana na nzela le mo bingo mo quelque bato a Sedan Couleur artiste mo souvenir à bien ya mwana auto bénéfice na donc ba façon mo bongo Sedan Couleur to komokoma déjà na suka émission na biso ndeka baloba asombele suka bisanga bolobo suka beboele babinga na otikilo micro po babino so to tike bilo micro ezaka moi genre na otikilo micro opesaka moi 2-3 personnes non comme ça to ngakutu kotikela micro c'est trop dit simano micro na opesa mutu te mbote simano micro no zano à l'aise ezaka na pesi numéro na nga téléphone et si na pesa na mbote c'est que pesa wala yo mutu aposa bon na esko itake mutu normal Sedan Couleur peut-être maloba musu na lobby ena mutu musu beteli bako aponi ya ko loba bongo na ndenge nini ye vraiment boza reconnaissance te eza musala peut-être bakanda yo bira ndenge za la en tout cas so c'est pas na parole oté en tout cas zo ata excusez nga vraiment so peut-être lobby ke non na posa na benga yimo Sedan Couleur na lobela ye contacter nga mingi na plus 243 82 12 87 173 plus 243 82 12 87 173 so ko lingi no to banda rosola no mwa mingi na réseaux sociaux na Facebook obetika Gédéon Poula wande ozwa ngai mo ba conseil mo ba remarque et ça la bien donc vraiment o ngai ngalo ba yangwa te na pesa mutu te papa Dudu pardon ye maso na bogete na oyoka mabetala ka papa Dudu pardon kokata maloba na ngati tika ngo ke mobima po bayoka papa Dudu na mwasi te d'abord appelle moi ça papa Dudu ye mama mabala tika papa Dudu ba mbote bele ba bombelinga kombo mama na bosente ye na kana komunega ya mboka malu Christian Malou liboko etrepé ba yela benga liboko électrique donc et ça n'a pas plaisir na active Playboy ndenge longoli makolo na bandal no vanda kuna o lukanga yi na mombele talaka trajet mutalongwe bandal ayo luki na milimo ba mile trop bas pour mais biso to yeba te to za mile trop bas yo so lelo ayeba ni akei bato batikela balon mi côté la cadre idéologie pe na cadre système babi Christian Malou liboko trépied filma sans trépied mais caméra boujarate to zipe meloko Christian Malou liboko électrique pardon na busani moto moko Jogo Dani Kule te wana muto asala ngana ndenga kishasa Jogo Dani Kule bambote belé donc Jogo na benga ngeli kolo électrique quand Christian Malou za liboko électrique yé pas za le kolo électrique na makamota libali Jogo Dani Kule donc yo na obwa koto sola mabe check merci beaucoup babi Christian Malou liboko trépied liboko électrique ba mbota trop babi ngana benga les infatigables bango bazala ka pembeni article Playboy pour bacha pene mon bébé pour vitesse makambo ezala ndenge ezala na olemba te kopesa mbote na papa Dudu
babi papa Doudou et Yumu 86 000 boutons to finawa puis mon cordon l'international G-Love Hassan Mboma l'international bambota trop place aux ababi Récit TV place Marambezali Récit TV place Vitesse Ali babi batutu bo s'abonner à place Marambezali yango yo politique toza au timbela ba commune au concert au musique au théâtre babi Récit TV place Marambezali bago route star live performance de tomber ça na royeb sabino na profiter na pesi mbote na bateau bazala premier article Playboy Pap de la presse na profiter na pesi mbote na Niclor Kafuti na katia yangola bambota trop place aux aba bina pesi divine balinga links bambota trop Elvire Chika la maman bonheur Elvire Chika la maman bonheur na katia foot du sud bambota trop babi Azmak maman na Esteban na katia France bambota trop place aux aba ça na ngana ismakwa la mwana patu baboy kolia mpese be basimbi na maboko bosoto Joe de Chris oda makasi Christian Malou Joe de Chris baboy kolia mpese be basimbi na maboko na katia Cape Town bambota trop place aux ave na ngai Kiki Mobana refait longo l'international venanga Kiki Mobana na obosa na te refait mon longo l'international drapeau ya Congo na kati Afrique du Sud Alain Kembela Kevin Prince Mambo Jovelino Diapanga Miguel Langolais le plus célèbre Jovelino Diapanga ba yiba initiative aboyeka ndenge sida lobaki na profiter na pesi mboti na mama Eveline Libota la mère des orphelins donc mbota to place aux na profiter na pesi sou mboti na fondation Noka babi fondation Noka somo trop donc na nenga bakini fondation Noka suka na ba faire donc batutu balinga Récit TV na ka to route star to zaka babi Christian Malou Liboko Trépied to zazaka na bino to continuer ko lakisa bino ba actualité babi après émission politique ezali après oyo timbela ba commune ezali ozala na nenga commune oyo okuta na makambo na yo ozala na posa makambo oyo okuta mo na kati ya Récit TV babi bo s'abonner ka place Marambezali Christian Malou Bendanga.